osali campagne moko ya kindoki pour que bayina mutu wana pour que batalisela mutu wana mandoki leki abeti ya libaku leki miki ita na place na yo. En tout cas mutu nyonso ayebi ke théâtre ndenge eza wana ebebi makasi ebebi ya kobeba penza. Ami komi se mi rabaissé, a komi collègue fanatique, a komi na se a makolo ya muninga, a komi ko se prosterner devant muninga. E komi ko bangisa makasi. Il y a des gens qui peuvent assoiffés il y a konzima, oui, il y a konzima le kumwana, il y a konzima ko sanzo la mawana. Non, wana siko komi kindoki. C'est-à-dire que dans le monde nabiso moi bolingo mukie otozaki na ngwana eza souté. Era théâtre tena kona détruit muninga pona pesa gloire na muninga droit ngati muki. Et voilà, très ravi de vous savoir, nombreux en ces moments. Bateau Batal Rabiso, Super Rabiso, Zambalula, Apamola Bino, on va soutenir Rapso de long de près. On va vraiment prendre le cham mon coloto, Zambalula, Apamola Bino. Tonton Sam, l'artiste chargé de guerre à Zampenza, quand tu as Msala, tu as Penza, Baitando, tu as Msala qui te reprend au CPL Sabino. Merci à Bateau Balin Rabiso de long de près. Bateau va soutenir Rabiso. On a mon président Yoshangondi, le président de Zabakou, je te salue papa, pourquoi pas à maman Zozona 1 de maman Zozona 1, je te salue aussi, je salue maman Kati Kanika, maman Elimbizi, maman Cécile Joma, vous êtes nombreux, maman Karine Montou, vous êtes vraiment nombreux de partout, et pourquoi pas aussi à maman Mapasa Kenda Kendo, c'est la Kati à Londres, on a pêché Bambote Ebele, aussi Bambote Nangaï, maman Silabissa Loubeka, Pomba Sen, l'impératrice du cinéma congolaise, le Zabakou, les anges adorables de Monsila, de là où vous êtes, de partout, mettez le cœur, mettez le j'aime dans cette vidéo parce que je ne suis pas seule de mon plateau, je suis avec maman Leki Nabiso, on va essayer de beaucoup parler avec elle. Solo, parce que comme l'actualité nous oblige, il y a un côté de Darling, Balata, solo avec Montréal. Si je suis jamais moral, à côté invité dans Darling, Balata, d'où j'ai dit bonjour et bienvenue. Ah, bonjour les Sam. Toujours. En tout cas, c'est aussi sur Monayo. Parce que ça date déjà année passée. Hein? Année passée. Si je ne me trompe pas. Donc, on a mon sous c'est que nous avons battu là. Vraiment. Ah oui. Pour ça là, tout ça évolue bien, j'espère. Ah oui, par la grâce, ça va. Tout va bien. Nangolo Nzambe, donc Tozakak. Tellement Nzamba na Kanabiso. En tout cas, Nyoso Biso to Salaka. Et qui est bien, malgré ma coco soya, pour moi, conjoncture, c'est moi mon boulot, ces derniers temps vraiment, mais Nzambe le quoi, ça n'a qu'à biso, à soutenir biso na nion sotozo sala. Donc tout va bien par la grâce de Dieu. Vraiment. Ba coco so, ba obenga yosu na ba tournage te to, ba cacher vos oiseaux et comme kita to za ndenge nini. Ba coco so. Non, son habit que ba obenga ngasu na ba tournage te, en tout cas c'est trop dire. C'est trop dur parce qu'en dehors de théâtre, Darling a zappé na musani muswa salara. Donc on a dépendara na théâtre te que na vandaka na zela ba benganga te. Na zala pe ne kotise nanga au chaque jour. Na gagnera moi un petit rien. O esala que Darling a zala ba ne pe ba zala bien. Ba ndeko pe ba dépendara nanga ba zala pe bien. Ba zanga pe moi lo sauter, moi kwanga te, moi ninte. Mais pour na musala théâtre en tout cas moi, les cas Darling a payé parce que même les médecins, ils ont soit examiner Moutou, soit un problème de sa santé. À 5 ans, moi, répondre en tout cas, il faut pas m'abattre. Nous sommes pas théâtre, les médecins, parce que nous avons repos. Nous sommes pas ça qui t'étite. C'est-à-dire que quand il y a un monde de ça, on a vendu, boina boy. Donc, au moment où on se détruit, donc, mais Darling, ils ont appelé à battre, nous sommes pémina, na pémina nous. Na ma caméra des okendele donc Darling habite na pe manan mais d'ici là non parce que la banda qui déjà Jérémy Chaban TV mon frère chéri que j'aime beaucoup que je salue aussi donc Jérémy hein donc ou bien na ngwende na yo ah oui
Nazakuna, baomona munanga, nazoleka kuna, et puis donc, bandéona, moussouspé, obenga benganga, et puis lobby déjà, nous appelons sur notre tournage. Il y a Nico Chege que je salue, mon grand frère. Tobane, le hote Tobanda Kala, donc. Ah oui, donc, bah tournage déjà, ça nango, mais sauf que Darling Alinga souffre, vraiment, vous a saturé, kakate dans le tournage. Il faut bien ça, un peu ma kamsoussou. Il faut bien ça, un peu ma kamsoussou, donc, c'est ça. Merci beaucoup, si on a besoin de moi, aux gens qui répondent parce que médecin d'Apex qui sentait déranger, qui vous a dit de la maladie, maladie, il faut paiement. Non, pour une raison personnelle. Mes raisons personnelles, il y a un salaire qui. Papa Boyaki. Non, papa Koufati. Papa Koufa Kala. Papa Boyaki. Oh, papa Nani. Oh, papa Langesa Koufa. Ce qu'on le dit que chérie, ah là je peux comprendre parce que chérie Azali. Ah ok. Chérie Azali, mais papa Ndé a Koufa chérie Azali. A remplacé papa Mukolo. Bino mo boye bikarati. Mukolo ka mambango ezala. En tout cas, papa Boité a boyité parce que ko boyaté. Mais ezaka ki ba raison personnelle de salaire qui n'a pas moi muké. C'était ça. Vraiment. Et au place où souligner que l'un des théâtres n'a pas théâtre baby et l'on est baby théâtre. En tout cas, je pense que Moutounion s'est constaté en haut. Et ça la biso moko batutoa du domaine. Et ça la baïbata la biso. En tout cas, Moutounion s'est dit que théâtre n'enge zawana et baby makasi et baby ya kubeba penza. Alors on a évité son ami Kolezoya. Soki mutu moko akomona na akoluka a réparer ba dégâts wana ou ba défaut wana ba mbeba wana o ekoti dans le monde na biso en tout cas et comme na ko bangisa c'est-à-dire que na monde na biso moi bolingo mukie o tozaki na wana eza souté bolingo wana mukie po bolingo esila nango mais etikala moi mukie mais lelo pena bolingo wana mukie wana eza pena lisusu te donc yozo luka muninga o luka yo muninga ta lobi na olikam na ndenga bien opposer muninga question à répondre gentiment mais yo tellement za na bolingo lisusu te ya mutu ozwa ngo na contexte na yo et puis obaloli yango comme si vision na yo raisonnement na yo comme ya solo et comme ki eza pena bongo et puis o influencer entourage au sali campagne moko ya kindoki pour que ba ina mutu wana pour que ba talisela mutu wana mandoki donc eza parmi ba makambo ezoleka na monde na biso ces derniers temps en tout cas et comme ko bangisa makasi et comme penza ko bangisa donc ba tiraime comme trop ko bendana donc n'habite son robenga ngo susu so ko benga so na terme nini donc au benda nane le kitre comme ko bangisa ozoye batena vana na nani na mela na nani na lia na nani na sola na nani ata li solo oyo o ba bakaba li solo ya ofele li solo oyo ya pambe comme ko bangisa na kabola ngona nani donc place to komi yangwana. Mais est-ce que et le réseau ça là bon c'est parce que peut-être ba comédien balingi mingi ko flatter parce que au moi quelque chose après ça moi quelque chose ndé ba oya ba ça là bon pour ba somba confiance to le bango bongo. En tout cas les nanga sam ezape moko ya ba raison oyo ezoleka na monde absolument c'est-à-dire quoi muninga comme fanatique ya muninga kaka pour que a gagner à moi 100 francs kuna a comme fanatique ya muninga kaka pour muninga wana ataya bende comme pembe na ye a considérer ye a comme a kotia na ba film na ye azanga kate donc a milongo na place ya ki collègue ami komi se mi rabaisser a komi collègue fanatique a comme na se a makolo muninga comme ko se prosterner devant muninga azwi nzamba longo nzamba tie nzambe pembe na zwi muninga wana avant se na ngwenda kinzambe ya comme ko se prosterner devant muninga ko sanzola ko netola muninga kaka pourquoi pour muninga mona ke alinganga mingi bo na benza za pembe na ngai ya tokuta blo nyonso na se nyonso tokuta a etika awa ato gagner ba million pour zo tombola mususu ozo dénigrer mususu mais yeba ke nyonso etikala lelo soko lié lobi so yo kanzala to mona ngoti lelo so na lié pa na bitena mi lié ça na mi sepe ça va tumbera pe na sombo ya mobimba na lia
okolia sombo wana oui oli osisi mais lobi so on a besoin munganza batumbela lobi wana susu on a besoin lokese pour dire que mutu na vie ba posa ba besoin et si la raté na olinga te na détruire muninga pour intérêt moko boy quelconque au lobby et otondi sa posa na ngate je ne peux pas. Donc c'est ça. Vraiment. Mais pourquoi pas tant ma collègue wana baza na tête? Pourquoi pas tant bande comme sous ma collègue baka okumisa bango baka ko sanja pourquoi pas bango baboya baka non ba pesa accès na ngote parce que so accès zo de part et d'autre ndeto comme na position tous allez. En tout cas, il y a des gens qui peuvent s'assoiffer il y a oui, il y a konzima le kumwana, il y a konzima ko sanzo la mawana. Mais il y a d'autres baboyaka, baboyaka na babité non. Toti kamara moyo, to za bande ko simple, so que bosenge zali na kubenga yo, mais ko sanzo la nga flatterie na boyi. Mais e ko za la peke nde comme so ba sanzo la e. Ayebi na ete ke ba sanzo la e. OK. Ye mo place avant de ayebi na ete ba sanzo la pour en atteindre landela mamwana te. Donc yozo bunda no ko sanzola mais ye akipana ngote ayebi na ngote to mona ngopeti na mikolele ka pe to mona ngo ba msuba na obenga ba biso to tourner ba filmer a obengo penza so sengo tsanga ko tsanga na jouer na ngato fele tsanga na senga darli palata ngaba senga ngati ngaba senga nga na ko citer ba kombote non na ko sangote pour na obate ya crédibilité à mutu parce que nga na ba valeur ya mutu eza exemple non pesa pour c'est les cas donc on a pas muninga azobenga yo tsanga na sana ngo fele na moi c'est ton mobile mingi biso basiti donc tsanga na jouer na ngo fele ko pesa ngo eloro te moena boye visibilité kaka obosani ke na ndaku no tiki ba charge Dans tiki ba charge na ndaku na yo ndimo sa musalo fele bénévolant o gagner eloro te alors place oyo au moins que intérêt no eza pour détruire muninga o kende o salango alors que babiso on a dit que naza bana nga ba dépendant nga na batu na famille ba leki ba yaya mami na nga moko a dépendant nga maman chérie na dit que il faut na sala musala o na kozwa mbano nango o ba ko futa nga 10 francs parce que na go gaspiller ta nga inutilement te wana se faut na vana la pongia parce que soki na se musala nga il faut na zwa 100 francs na nga na siminza na mbale blo na nga na kei na lekinzela na ko samsala o felete pona luka visibilité na batan oyo a visibilité comme partout so que na TikTok o créer ni compte no TikTok mando sa ba vidéo no comme ça makam non o ko na visibilité pour tout monde ba film so ba TikTokeuse musu ba influenceuse baza ba comédienne te musu ba bima dans les néa ka bo dans les néa bimika bo mbala moko a éclaté et pâté musu pour ko za no ka na ba compte ba Instagram ozo tsamram na yo ozo sa ba compte zebele et à théâtre tena ko na détruire muninga pour na pesa gloire na muninga droit ngati mukti. OK. D'abord tout va sala rango o condamner bango. Ba tout va kina osaki jalelo ba kumisa ba benga. En tout cas pour nga pensa sam na sa contre. Nga na vie nga na mutu na ko kumisa za ka nzambe na bomo. O apesi nga souffle de vie au fele. O aza wana pona ko diriger vie nanga so abi lelo darling o sa santa na mokili mutako kala ngokuta zate nzambe wana ya bomo so singa darling lelo na ozwa yo ata yo sala ka so ndenge nini wana ba o ko sombela ngai nzela wana te ko kanga ngo donc mutonga na ko sanzola kokumisa ko se prosterner ezaka le Dieu le Père. Dieu le Père yango yene na ko fukamela na fukame Dieu le Père na fukame Jésus Christ na fukame libango na sanzo libango yo mutamokila en tout cas orosela trop parce que moi que je suis ici naza femme battante naza bena ko ba brave femme ba femme forte ah oui oh misère samboka yemba fali poupa ba femme forte ba biso onde donc nazana ka te pona vana na banda za focaliser na kumisa ka ndeko moko boye muninga moko boye non na ko sala ngote donc il faut na toka na misa ba force na luka ils ont contribué pe na mboka net ngayo darling et là on a sala oyo ils ont contribué na mboka na longola moi chômage à 2 personnes 3 personnes ton engagé ba travailleurs et ça déjà au longoli mboka na moi kilo moko boye quand même na sa femme forte
donc nakozaka te soki tournage eza na kei pourquoi na ye place nanga awa na ye ko gérer soki na tournage te naza awa je suis là. Donc naza battant na ta okumisa ko sanzo muta mokili o azapeka lokola nga azado na vie moko ya mukuse lokola nga to ba pelera na mokili o lelo soka lali akomi loko akomi chose. Donc nako sala ngoti. Mais Darling Palata est arrivé peu déjà ba kumisa yo ba bokelo ba éloge et c'est comme là on peut ba éloge pas ba collègue na yo ko kumisa yo pe nande ba benga la patrona est-ce que yo peut ozo pe déjà moi ba nini wana ba éloge wana te ba éloge donc ya modèle wana tout d'abord na obo yango. OK. Na obo yango makasi. Te ba benga la patrona. Na olinga ngote. Pona nga wana ba point de vue na nga na oloba selon nga selon mututé. OK. Parce que tout peut ba surnomment bango bongo baza par-ci par-là na monde bazali to monaka bazali mais ngai nde ga Darling na linga na ngate naza ngai je fais mon travail au commissaire na ndenge ya musala ke Darling a joué to mona ngoti ba to komisa na tanga pe ba commentaire mes fans na linga bino na pesi bino ne sombote ba fan na nga bolinga Darling Palata place bozwa na pesi no ba mboti en tout cas na mona ba commentaire nde ba festanga Darling elle joue bien boy na suki wana na komi pesa ba titre mon côté boy soki ya ndenge nini non je ne peux pas na osala ngote na kolinga ka ngopete ba gloire wana ba lokumu wana ba ko sanzo wana na boy na ngango naza na nga mutu normal o azo sala musala na ye normal parce que ça et tout le coup ba fan na ye azana bango popé a gagné gagne peine na ye car na musala wana ba éloge wana en tout cas Panangati. Oui. Merci beaucoup, on évolue Molo, merci à Dorcas Boloko officiel. Bonsoir à Mamouri, à Tonton Sam l'artiste de Londres près. Yada, est-ce que peine à ma bouquet et arriver à manquer au respect, aux manquement et pas il y a tout bandana pas à Mukolo. Déjà Mukolo manque au respect, qui aussi peut manquement outil et pas à Mukolo. En tout cas, dans le monde Otoza d'abord, dans le monde Okatoza. Et ça le quoi toi dans monde à balabala. OK. Quand na balabala, mukolo e banate moi mkai banate. Et ça le quoi na stade de martyr, tant bale ndembo zo betama. Est-ce que mukolo azate moi na zalate? Ba on soit comme ande moko. Sikoyo net nga Darling na garda ka dignité na nga na kwa na nga. Na tsaka mukolo na place na ye, na tele ki na place na ye. Yango mona méritera ba respect, na pesa ka pe mutu nyonso respect. Na monde na biso toza au monde à théâtre. En tout cas, c'est facile mukolo pas manquer mwana. Mingi bando sama na CD. Ngata na banda théâtre na CD mikolo be ba mankanga respect. Ka ne oto ba ke mukolo mankanga respect, mikolo pe be ba mankanga pe respect. Mais non, en tout cas, dans mon normal parce que nous avons des coaching et pas président dans la Fio Chingoma que j'ai salé. Na madame Mado Ngoma la patrona. En tout cas, Nazwa Penza ba impolitesse à mikolo. Ko ba yambanga no bien te. Nga mikolo belé na monde de théâtre ba yambanga bien te. Basala mukie o ba yambanga bien. Okuta banani oyo okuta na nzonzi ngango. Nakuta presque ba yaye belé misu penza ba benga bango ba kenda na mboka ya bopemi, na mboka bozelise quoi. Pe na ba am na bango. Nakuta ka vome be misu so pe ba kenda pe ba yambanga mabe. OK. Misu pe na bomo ba yambanga mabe, mukie ba yambanga bien. Mukie ndeti banani ba yambanga bien. Net si par exemple Kondo Dadi di Kambala, mon grand frère que je salue, paix à son âme, n'a salué parce que ça a bon excusez, paix à son âme. Dans une de qu'on a net grande sœur et Bakata Masengi Diboué, on a PCP en beauté belé, en tout cas Mbota Melamu, longue vie à toi et Bakata Masengu, au Simbali Bendo, mon abakoko na yo, ayambanga bien domazé, na bossa na ngote premier film na nganzondi kiaku ya arme lourd. Domazé ambanga bien sola na ngonze sto kuta na ngonze sto li eska moko ngonze so ayambanga bien. Donc ayambanga bien ko. En tout cas, ba 7e bagarre ba yambanga bien so na bina kende penza baza mo ebele o ba yambanga bien mulongo eza penza mulai. Donc c'est ça. Vraiment. Et alors est-ce que moi ba piki wana c'est le plus moi décourager anatika ka nzonzi ngango tande bazo dénigrer
uzaika persiste ki kaka obite na sala kaka. En tout cas, ngai natala na vie na nga nazara déterminé na likambo nga na nango. Na bit ya likambo nga na nango il faut na atteindre ngo. Ngai siko po na vie normale de toza boye, eza na mutu motata ma famille to botami. Et na ba famille bande comme soupe bazaka na ka pona kuluka shit na yo. Ako décourager na projet no za nango yo moko to ndima to bika onde kunanga. Ako luka ka zo bendo ka kozonga sima mais yo bit no za ke na avancer. Mais ndeko no moko propre zo bendo zonga sima. Et bon on a ba famille to tina ba éducation différent. Ba famille to ko le sika mote to kutenga na musala. C'est qu'il faut s'attendre to ana bandoki wana. To ana batalikunya. To ana batamite mamalamu. To ana bataba soloka. To ana pena ba chrétien na kati. Ko s'attendre te ka mutu nyonso akobwa kelo ba fleur ki kende liboso non. Mais nga siko ba provocation nyonso. Ba impolitesse nyonso et décourager na ngonga te. Parce que nous avons déterminé la vie et puis nous avons déjà coaching, na kembisa déjà esprit banana groupe munduki. Donc ba menace nous sowana, o ba insulte, o ba jeton, o ba nini et tala kingate po ti lelo nazaka na mondo. Vraiment. Ah oui. Merci beaucoup. On évolue notre sous question nanga. Est-ce que peut on manque déjà leki moko. Leki abeti libaku na sima Darli palata parce que Darli na manka qui est to déplacer ba mo. Est-ce que combien là déjà to bossani? En tout cas naza mutu naza parfaite. OK. Nako beta leki mombeba na sesi libaku moko boye. En tout cas nazara prête ya kosenga pardon. OK. Nga darling de na vandi boy. Soki na yebi ke na salio likambo moi mabe na tuki sur motema. En tout cas na osela kutu teke yelala mbala moko na osengo pardon. Mais je ne pense pas que na mondo nga nazana betse daleki mo libako. En tout cas je ne pense pas. Ata yaya ata leki. Ezala yaya ezala leki mais soki naza mutu. Kane na otolo bana koka na nyonso te. Soki na betsa mutu libaku akoloba. Akoloba mais lokola mutu aloba te. C'est que na betsa na mutu libaku te na ebo vana bandeko. Na eba kada ke likambo so ekeboe e ko betsa so libaku te na suki wana. Et puis na éviter ba sale blague. Ba blague de mauvais goût. En tout cas darling peyanda zabo ba blague de mauvais goût na éviter ngo parce que ngamo déjà na permettre ngo te. Alors likambo lingi ba salote ko sa mninga te. Donc yo éviter ba blague wana de mauvais goût ko linga peto sa sango mninga po ko malibaku. Parce que ndeto zarabo éviter mutauti ndaku na ye ime ani na ngo yo éviter la ki ndenge nini. Likamo bele mse betenge libaku na nzela tangu bokutani boye mbala moko ekomi libaku na yo. Et là tu mbala moko yango benga na éviter na zana ba limite na nga pena mamu ebele mais na nzimite ke na beta leki moko libaku ou bien yaya moko libaku. Je ne pense pas. Parce que na prête ya ko senga pardon. Et puis ça déjà beta mtu libaku. Ça senga pardon c'est que ça nini. Et limbisami. Ah ezala rabo. Ezala batu musupi ba limbisa mabosani te parce que ba lo ba ko limbisa za bosana te. Non, wana siko ekomi kindoki. OK. Soko tunzambe obiso to selima bunga. Tongo midi po bana ngai darling na lamuka ki na seda masumu so ikombia na ko tanga te pona koka nombre anati. Na ko tala kaka boy na sema sumu ebele po lisu déjà lisumu so eza o participer na nkande o tali. Eza dali sumu. Sikoyo nde na za boy. So senga pardon na limbiso te poani. Il faut na limbiso. Non non bosana sam na bosana nga zaka bon na zaka vrai na bato. OK. Ce qui na salio mabe na sengo pardon aux obligés au limbisa. So limbisité c'est aux yo siko ndoko mutu mabe. Ata la mokili ba ko yebiso ke babite yo ndo sali mabe. Po mninga sengo pardon po bible lobi soko sali muninga mabe. Qui est né au kutana na ye senga et pardon. Et ça recommandation biblique donc il faut senga mtana pardon pour Bible tango le bibongo bi ke tango senga mtana pardon a une obligation na ye ana parni obligation ya ko limbisa yo. Oui yo ko yaka to ko senga Bible recommande senga mtu pardon tant que bi ke mtana o limbiso te non mutu na personne na parni ya responsabilité ko limbisa yo ce qui soit boy ko limbiso fardeau comme pas na ye ngesi na se libérer ce que senga pardon na moi ko senga mbeba muneno senga pardon oui na limbisi yo mais na ko linga sou te to koma mbeba wana ezonga lisu c'est que
il faut na yo que ah muto yo alinga bote c'est que tous à moi distance pour éviter sous ma bécoma on n'est pas des ennemis to repesa na mbote to seka mais to comme moi distance on est au tambola to éviter moi ba tambolela wana pour que to quoi lisusu na mbeba wana te c'est ça vraiment ouais mais Darling Palata tant baleki ba manka mikolo il y a théâtre ça veut dire baleki ba manquer ba aîné. Est-ce que et ça rappelle bientôt et ça rendez qu'est-ce que tu peux dire na bateau nyonso ba manka ba mikolo ça dit aza moi na na sima mazo manquer aîné homme soit aza déjà na 30 ans de carrière 20 ans 15 ans même plus je sais pas. En tout cas ngai déjà impolitesse na permettre ngote. OK. Parce que na ndako naza na bana on a éduqué bango na pesa bango éducation. OK. Ce qui peut éduquer bana nanga. C'est que na bana na ko éduquer batali banda. OK. Pourquoi? Pour na bota ki na mtenga boti na théâtre. Na boti na sa théâtre. Na boti na sa théâtre. C'est que na banda déjà mère de combien d'enfants? De plusieurs enfants na bana belé. Moi na tanga musuku na bosana. Ah, wala nyoso bana boti ko bimisa na kati maboke. Ka bana ngam na boti. Ah, na bana belé makasi. OK. Donc na bana déjà na comportement bien avant on a bota bana na ngawana. Na yebaki daki na ko betsa leki libakute, na ko betsa yape libakute. Yango moninga na kolisa bana na éducation bien. Alors na ko permettre péter, na ko encourager péter les qui moko boy na monto anango a manqué yaya mukolo respect. Na ko linga ngote na CPA na ngote pour ce qui a manqué yaya wana. C'est lobby pe a manqué nga. C'est que lobby na pe a ko manqué pe mutu songolo mutu pakala. Ezaka bongo. Ngato na théâtre, na habité théâtre on se changea. Peut-être changer pour ma théâtre obse to zone na théâtre na ba répétition ba dété soudia ta maniata que je sali mobala mama jina mudita. A la kisa biso mo ba maté moko boye. Pour soudia ta zara dété na biso na munduki. Respect na ya mikolo. OK. Droit de naissance. Est-ce que il existe dans le monde existe à l'issouté? Mukolo oza likolo na yo. Eza na âge. Eza na carrière ya musala. Il faut au respecter ye. Ce qui mbebe za yeba manière ni na kolobana ye. Lelo na mona ngo soute za yo oche OK na ngo pe na ke na ngo côté to suka to suke mati. Non. Tandis que tozo ba notion moko beto na ngona mitu. Que ya so betinga ba kutala. Yango Major Bissadi dit que je sali Major Zolozo le producteur na biso ya sera CD. En tout cas azana ba rigueur. Soto tourner les qui sont manqués quand il y a pour répondre à Mabe à Katina au tournage et puis les qui au vanda au tourner ce qu'on y est bisanga na caché Major en foot à biso combien et bon ko on offre son bon belé c'est la CD peut-être bébati toli à son bon à théâtre bien à YouTube peut-être ba kolo chaîne de bon ba millions donc sera CD Major sont manqué à mkolo ata mkolo na za na faute yo mwana mkolo na droit à répondre été solo la na mukolo mususu aza pembeni o ba solo ka bien na mukolo wana ebi mania ni na ososa mninga na ye pour que boza toujours na nini ya bien coalition ya bien yo sikoyo o manquer ya respect Major aza wana ayaya filme ba okata film to zaki principal ba okata film donc to zaki na ba manière moko boya ko vivre na ba mikolo on veut éviter que mukolo zo na mbeba mais lelo te que l'on y est sali bon lelo beba boy te lelo parce que mukolo c'est pas un monopole ya ko sala chaîne na ye et ça peut bien pour na développer même pas musala ngo musala développer et ça peut vitesse et ça bien mais tellement mukolo c'est un monopole wana ayebi ki ata kuna ba benga te na ni na nga na osala koto pe eza bandeko mususu loko a manqué ba encourager yo osabi ndingo manqué ke nango bongo ke nana bango bongo po banga yo allez yango me likambo ngo zo continuer kaka mutu moye amizonga na place na ye ezate en tout cas eza ma passe na mitema mais toi na choix te
toujours continuer quand le monde dans le bon outil to binaka le colon à gauche wa memi biso. Merci beaucoup tous à la point wana Darly Palata mais to moni kande baleki ba manka mikolo ba o manquer micro to moni ba sortie médiatique o ebimaki ya Davina nenga zo manquer si la Bissau Bekam a manqué ye a bengue lâche a débloqué ye même si la wana benga ye donc je sais pas est-ce que au tala ki to mona parce que mataki penza ndongo na internet. En tout cas, Bambote non na Sila Bissau Bekam, ma sœur chérie que je salue. En tout cas, Bambote pe na Davina Apwa, ma petite sœur que j'aime aussi. En tout cas, ces derniers temps, ça vous mentir, ça vous flatter. En tout cas, na tikali ko kota na netste. Ah, il y a d'abord moi conception ka bonne. Non, on a consulté parce que tout d'abord, ma fan n'a pas eu voix na grippe. N'a vraiment convalescente. N'a pas là. Pour na oko sabinote. En tout cas, n'a eu temps ya oko ta na netté. Tout pas bengiote, tout pas ebisote que le bela non le kino wana nengazo manquer si là. Tout d'abord, on a likambu ya ko benga ko yoka. Na considérer ngote parce que eza balolem musu ya nyoka. O soke yebiso likamba moko considérer ngo et puis mbala moko bandi ko répliquer na ndenga mabenga ngali kamngamo ifona mona. Ngamo ifona yoka. Siko na point wana lokola ngana natali ngote c'est que ifona tsape na ba giga. Ifona tsape na ba giga siko na bandi ko landa on va analyse. Ils ba live to ba analyse ba sortie médiatique. Il faut na tape na ba shige belé na bandis ko kotala. Na remona siko so ngamo na moni nde na koyeba siko réponse na opia. Neti boy en tout cas Sam na tikali kotala YouTube te Nathalie ba réseaux sociaux te à part na suki na WhatsApp Facebook mikolo na okota te. Mikolo na okota te mikolo na osela mingi numéro na ya Vodacom na WhatsApp. Ouais, Orange mikolo na osela on peut il y a des gens on peut benginga ozwanga te. Non c'est mingi numéro à Vodacom pour na boya ki pena ngana pema mwanda mpona ba kisio na zui. Yango moni en tout cas na yoki angote. Mais to ko sola on kamba ma psychologue yoki tenga na ko senga même na Montréal en exceptionnellement quelques images tout le monde a sorti médiatique autant là où comprendre ndenge Davina a manqué si Bissau a lobby a foutu la randa ba $800 ba 700 a fingi si la dénigré de tout et de rien bengi ba bakouk ba lâche maman na bango za lâche donc a bengi si la lâche a bengi pe ba bakouk lâche. En tout cas excusez il y a une autre chose on a la même question. Darling à lobby, il faut yemoko atala. Donc moi je peux sa réponse exacte le quoi yemoko. En tout cas non on peut sa réponse de on est comme on va lobby la mwanza te ça. On est comme on va lobby la mwanza alors que tant yo yoka ouais que ngasi ba 500 émissions mo ba jaka boye ba lobby si mutu moko boye nde comment ba lobby si mais donc ngana ye tellement na pesa qui na réponse te. Et ça là c'est quoi bien te. Donc nga penza na ngai moko na moni likambu. Nde na oyasko ko pesa réponse o elongo bani. Neti boye natalité na yoki pété. Mikolo pe apaka jour na zena fête yenga na kenda ku na umela rapete parce que santé va nous déranger de la paix ayebi. Ma sœur chérie ayebi na umela kité na montre elongi après na bimi po nzoto za nzoto il faut qu'on en soit nzoto na yo lokola na yo ki yango te na moni pété wana il faut bandela sur émission balasima mais sikoyo wana na peso ata une semaine il faut to bandela ngamona tala après na yasko ko pesa réponse oyo esengeli to chaka conseil ko pesa Davina si ce que za bongo qui a manqué si la lokwa yo za na certitude ce que za bongo qui a manqué si la qu'est-ce que tu peux dire na Davina en tout cas ponanga na nzimite ko sama bongo mais soki esalami bongo ndengo tuninga soki esalami bongo en tout cas baza yana leki singa famille ebendanaka mais kata na tena ba famille to botem nango to finga na PR moko bo soigner bo soigner mais les linge sale c'est là en famille ngana on comprend te so makam nyonso to komo memango na réseaux sociaux eza tribunal te likamso ki mbebe ezali
leki abeti ya libaku leki miki tia na place na yo tia ya pe na place na ye potangu leki o manke yaya eza ko kitisi ye en tout cas ekosimba te po biso pe toza ba yaya yaya pe soko be omoni ko beti leki libaku il faut esuka kaka entre bino ce n'est pas bien quoi dans les réseaux sociaux mais ndenge na ebe ba ndeko na ngami balé Nandimite que bêtise on est collé dans les réseaux sociaux. Nandimite mais ce qui est bongo. En tout cas, oya sali muninga mabe, oya sali ou bien les kasa ya mabe, il faut aluka yaya. Mais Raoul Kendenge parce que les Kambabaka côté za famille bota côté za babako Davina comment pas famille bota donc c'est le réseau c'est ce que problème il y a dans famille bota na babako yo kutu ndo zo apprendre nga sikoyo pour na yebi kutu teke Davina akoma na kamboye ou bien boy so pas comment na kamboye eza raison na personnel peut-être wana ce qu'il faut ko benga Davina ko tuna ye en tout cas peut-être Davina moko yebi pourquoi et comme bongo mais ngai lokola na yebi makambo wana te tout d'abord nga darling naza na ba carte na ba carte que on a ça pour na mutu boy na ça pour na mutu nga za au milieu du village nga ba za au milieu du village na bomba identité na ngati donc za no nio nga boy ngan boy yo mutu nyonso aza lilingi ya Nzambe nazo obligé ko linga ndeko nyonso na ko ina nani pona linga nani na boya nani pona linga nani en tout cas wana c'est pratiquement impossible pona nga na misepelisaka nga moko na makambo na nga et non na ko sepelisa mninga muta mokili o pasa na tamuke na sa moyo lokola nga to perdre batu minene to teneti lelo ser na nga Mimi Tukeva paix à son âme paix à son âme asiwetaki liwa te na mkola lelo azelaki yango pete mais eye ce qui veut dire que to milengelaka to bongisa nzela baya mindondo baya Solange mindondo baya Suzy Bantu Suzy Bantu so talie mwasi kitoko Suzy azaka mwasi okakole na nini mais lelo oyo azonga mabele akena ya mboka tata siko ngai na yo batu toza lolendo ngo to tia nini donc ngai na lobaka kaka likambo nga na moni yango na koya na confirmer loko na moni te na yoki pété donc wana mbala simande na ko répondre pour il faut na tia ba mege belé et bon on attend. Merci beaucoup, merci à votre balandi, biso vraiment de loin, de près. Je sais pas, pour aussi ça n'a pas émission, Darling Palata, qu'est-ce que tu peux dire dans ma fan tour, Holanda yo, bateau balingakayo, bateau ba manka kyo pendant un long moment na scène na yo vous avez joué, donc je sais pas qu'est-ce que tu peux dire dans ma fan no Holanda yo. En tout cas na linga ba fan na ngaka koleka, na linga ba ngo makasi ba ngo pe ba linga nga. Malgré la jour et l'équipe n'a pas sur scène, te balinga nga kaka. Pour na ba commenter au monde ba otala mutu mususu mais ba osenga nga. Eh ndeni darling, boti na nga darling bona mona nga. Na bike bolinga nga. Mais ba biso o to zape na mo ba kamusu pe to sala ka pembeni. Et mo pe fo ki pepe nda kubana. Donc et mo santé pe déranger senga pe repos. Pour qui se kota pena nyonso na kata misisa na kata mikuwa na kata makila et renforcer ma globule donc quand ndenge za moi reposer la bien mais je suis avec vous na linga bino na zana bino bon mon na bino nga d'ici là bon mon na nzonga na scène mais donc on est ensemble darling na bino o ya betaki nga libaku en tout cas na sana nga na motema kieto te na bomba kanda na bomba likam na sana motema na te avant que tu muto betanga libaku senga pardon ici na limbisa yo ngai pe mutu o na beti libaku o pa mundi atana émission oyo ke darling a beti libaku likambo darling bolobi na CP na ngote en tout cas na sengi yo pardon mutu o amoni ke na beti libaku na émission oyo na sengi yo pardon o limbisanga eza ke il faut to loba nyonso elenga mokili il faut koloba pour na changement ya makambo il faut koloba pour na évolution ya makambo il faut koloba donc mais koloba ka te pour mokili mona ke zoloba pour mokili mona ka lolem ndezo ningana na kati ya munoko ndemino ezo monana mais loba makambo oyo ke mutu ezo sala mutu avance atali ayoki attirer les sons ezaka bongo okoloba ka te lokwa periche lokwa perroquet moko bolobi tse makambo non sens non
bongo te loba likambo o mutu azotala porter conseil azongi mpe na nzela ekozala bien ekozala mpe évolution ya makambo nyonso nalingaka bino mingi. Darling Palata, est-ce que bafani na yo bako retrouver pe chaîne YouTube na yo to ozala na posa wana te idée wana te? Naza nde na oprete te na na oprete vision eza me na na oprete te nakosalaka mpe te mpo moninga asali ezokende bianga mpe fo nasala emele kwa mayebo ti ebimaki mpa lokwa mayebo donc bachaîne pene etondaki lokwa mayebo mais ces derniers temps naomona bachaîne mosusu mpenza on dirait eza pene lisusu na actualité te. Pour dire quoi, nous les Congolais, nous les Africains surtout, tosaka likampo na ndenge muninga sali o conquérir muninga lokola ya sali simbi ngape na sala oh moment na yo eza lobi eza lelo te zela moment na yo ça dit que mutu nyonso abongaka nzela mo te so muninga bongi lelo yo zela la msio ko bongano eza na tongo ko bongano la msio na midi ko bongano pe ko zape na pokwa pokwa pe zape ka eza ko bonga pe bien po so to te na ndenge pe na makamekenda ba prêtre ba grand prêtre ba maming na butu donc ko bongano pe ko zape na butu ko bongano ko zape na moi na tongo ngana ko sala chaîne YouTube te po ki nganya sali na ko sala yango mukolo ngamo na mona ke oui maintenant je suis capable siko penza en tout cas makam nanga nyonso koki matériel capable oui surtout ça surtout na nous ça ce que vendre koki na créer équipe nanga na créé des équipes na bi équipe équipe de démarrage yango tozo kende moi budget nanga pe pour non ça pe chaîne ça nga pe budget et ça nga budget to sala ka te bloko terre à terre bloko c'est salama yo yo sali yango te il faut to changer moi stratégie ya na stratégie sika il y a une stratégie ya sika créer porter implice koyaka to mninga sala ki yopo yeka kozaka na wana focaliser na wana no wana monotonie ngape na mkono sala na porter implice mokili pe tali pe sepeli et donc kenda bongo vraiment ba dédicace na yo dédicace na batu nyonso balingaka ngati batu nyonso balingaka na mama na nga mami moseka na bana nga na bandeko na nga na ba collègue na nga ya musala Bouibou Irène Kwanda ma copine chérie ah oui na linga yo bouyi Naomi Barcelone ya RK Mutanga donc ba gros bisous na yo maman formidable ah oui maman formidable autre côté le monde na chaîne Betty et beta otalaki yango ah et beta otalaki yango non natalaki te mais na zwi ba iko nango ya ba appel na tete ba bisinga ekoti elo moboye ekoti et ça lenga bien na bien en tout cas donc c'est comme ça na ba ndeko na national mingi joyeux anniversaire encore de plus na Ibakata Masengudi Bwe en tout cas nzoto kolongono nzoto makasi longue vie na yo ba projet nyonso ekokisama na bandeko nyonso balinganga na ba balinganga te donc ba mbote na bino tozonga na wana tozonga neti wapi tozonga na wana tozonga neti wapi neti place nini po nyonso c'est lobami nyonso c'est salami déjà nyonso c'est créami nyonso c'est lobami nyonso déjà Barcelone na lobaki non tozonga na ah mama Barça ah maman formidable eh à côté c'est l'homme munduki eh voilà obit ça va kotika na chaîne Naomi Barcelone bo mona ngo découvrir nga siko na yo encourager na encourager que déjà ebit te na ba mama check bilo ka check wana na sortie wana non et ça na le ba mama sortie te nga na ba pièce à côté ici et ça Jeannette va faire ton OK nga na le bela yango ya ba masser non nga le ba mama masser Barcelone à côté ici ba biso beto na kati yango de beti na yebi kuté ka sali sortie médiatique na yebi kuté pour natalité OK bandeko ba benga nga de pona fêton à côté ici yango na lobela donc c'est ça. C'est bon, merci beaucoup. Merci à tout Batali tonton Sam l'artiste la Nirami Kozana ya na plateau parce que to sur la rapenza kitoko après ça nga passement déjà. Merci beaucoup Nayo. Merci à Montréal qui était derrière la caméra, merci à Jocelyne qui est là pour l'assistance. César Jocelyne Poutou donc voilà nous sur Alice Boy, la Pesibino Mbote hein, wa monia na ngamoko ya kitoko Martini Monsanto. La Pesio ba mbote siko zami ba wa ni tonton Sam l'artiste maman passe kenda kendo c'est
Joseph Pelas, Obia, Willy Mouchen, Nicole Amboka, les codes par excellence. Je te salue, papa. Pourquoi pas aussi à Yapacho Panda, honorable Yapacho Panda, je te salue. Depuis l'Europe, aussi à Marley Matumona, je te salue. Président Yoshua, le président des Abakouk, maman Zozona Inde, maman Elimbizi, maman Katika Nika, maman Cécile Joma, maman Gerda Kidinda. Vraiment, vous êtes nombreux. Oh, mon Dieu, qui t'a autant la tonton Sam, l'artiste. Merci pour la confiance. Merci vraiment pour le temps accordé. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Et là, je dirais aussi un grand big merci à Dorcas Bolokoko de là où elle est. Donc, si je suis même moral déjà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye, ciao.